ina bino nyonso balandi ya émission na bino bitambula tambola nde tolobaka na KMB News na likanisi ya mwana mboka honorable Jimmy Mukendi. Avant banda na souhaité na no famille nanga moko tobungisi ndeko Bob Makako obabenga mboyo na lima ya wana bandeko nanga nyonso na souhaité bino mes condoléances na part ya DG nanga Jimmy Mukendi. Mes condoléances na bandeko nyonso ya Basankusu obayebi Bob Makako obalandanga partout. Merci. Lelo tozana lisolo masolo mibale na bitambula tambola tozana masolo mibale lelo ezali lisolo ya ambassadeur ya Italie liwana ye personnel de tolobakaka ala na mabele na kimia mabele abakoko na biso soki pezonga ki na mboka ndenge toyoki ala na mabele ya o tatanza ambassadeur biso na kimia ba congolais ba kinois partout babengi biso balobi boye balobi ambassadeur ake kokufa na mboka ya Goma epi na zone rouge ndenge nini bana Kongo nde na tambolaki bana Kinshasa po tolobi KMB News ezali kini na biso kini ezali ville capitale ya province ya Kinshasa wapi esika ba institution nyonso evandi nde bandeko baza kotuna ambassade ezalaka na Kinshasa bolimbisi muke ndenge nini ake kokufa na este wapi pa esika zone rouge ezali pe akufi na mutuka pame ndenge nini lokola nazalaki si place te na komeka komanyola na bandeko nde balobaki bazozela ndenge biso topesaka sango na bitando nde nasengeli kopesa bango lisolo na bango na télévision o bango bazelaka basango na bango na tamboli partout basali ba discussion basali ba partage na bango tokotika bango de site parce que na likanisi mona mboka Jimmy Mukendi balandaka mingi pe bazolanda mingi bisika bazwami wapi pai na base nanga wana nde tolobaka ka ba mama nanga ba mama nono ba mama kutu bakoti likambo yango ba mama nono ba mama Eve ba mama na biso ba mama Esther Bangwabu bakoti likambo yango balobi mopanzi sango bolobela biso ambassade ezala na Kinshasa ndeni ake kokufa na este bon eza na cadre politique te mais naza ko expliquer kaka parce que zape ko pesa pasi na mwana mboka Antoine Félix Chilombo pasi na moment wazui bateau de commandement ya Union africaine ba makambo amike ya lolenge wana ezape mo pasi ya ba mama balobaki na base Rwanda balobi mokonzi mwana mboka naza na mosali motopamba balobi lobela biso na likambo ambassadeur akia kokufa kuna ndenge nini ezape mo pasi yango tozoloba bandeko na biso baya pe kosungaka bikolo na bango na lolenge ya malamu parce que lelo toyoki likambo ekwe na zone rouge soki nde bandeko bazoloba ke bakangi moto yango na bino toyebi te eza pe mwa pasi epi ba retrouver corps wana wapi na mutuka ya pame bolimbisanga kobima na ye awa aza na service organisé na ambassade ba consulat bazaka mibale comment ata moko aza chargé ya likambo wana so nde balobaki opona ba aide humanitaire non ava pe kobima na aide humanitaire yango bameka pe kosignalaka institution ya mboka mukanda pe copie ya bareserva copie na niveau ya présidence ya république po bazwaka pe sécurité na bango ezolakisa pe ke bayaka kosunga biso te lolenge na bango yango wana mais eza mwa pasi parce que ambassade ezawa nakia kokufa na zamba na motuka apame toyebi te nanga na bino nde bolobaki bandeko komanyola yango eza mwa pasi mais tosouhaite bango ka condoléance mais tosungaka pe mboka RDC na bolingo solo yango nazoloba lelo bana Kongo biso mo tosengeli kosunga mona mboka faci béton faut tosunga ye tofungola miso tozela te bapaya baya kosunga mona mboka yango nazobeta sete ndenge biso moko tobimaka tozalaka utiliser na bapaya eza bien te na koti lisolo yango siko soki toza kosunga mona mboka Antoine Chilombo béton incarné ya papa biloko wana ekoki kosalamaka te biso moko tozwaka sécurité ya mboka oui armée na biso ezali mpona kosécuriser étendue ya République démocratique du Congo superficie ya mboka et puis la police na biso eza mpona sécurité ya bien na biso moko nde biso moko nano peuple esengeli tozwa sécurité tobangaka monguna te avant monguna kota bana mboka o balingaka monguna kota nsima nde armée na biso ekobunda eza malamu te tosungaka pe armée na biso litoi na biso na monoko na biso eza pembeni ya armée na biso
ezalaka pe ko dénoncer na bitando bikeboy parce que lelo soki toza ini ndenge Brazza bazali bandeko na biso ngambo ya Brazzaville Congo Brazzaville ndenge ba pays mosusu ezali na epona koboka ba pays te mais nde ba pays mosusu ezali kolingana no mokonzi ya mboka eza secret munene na bapaya lelo tozomona changement na tamboli na mituka nafutaka bisi na tambolaka mpona lisungi ya mwana mboka Antoine Beton na tamboli mais nasali sondage oui Fachi aza aimé aza écouté na peuple na ye mais loko tozosenga mabe ezalaka nini kodiaboliser peuple wana nakanisi peuple mpo abandi kocomprendre eloko mosusu nazoloba avant nakota divers ya mole ezali nini nasali constat oyo na ville ya Kinshasa bapolisier baza koprotege bapaya mingi koleka biso moko bana mboka soki nakosi botambwisa bakamera na bino botala na baville koma feti na baboutique ya balibanais so ya bamagasin na bango ya bachinois ya baindien bapolisier baza 4-5 bandeko na bakongolais boyokanga mawa esalinga pasi lobi nake na Lutendele bitumba moko ezalaki kote ya Simoki Mbango ya mission il faut baya kozwa la police tina maya boy basalaki mo resistance baye kozwa tina salongo bandeko na tambolaka na Kinshasa ezosalanga pasi milieu lokola Lutendele eza au moins na 10 000 habitants ou 5 000 habitants mais la police ezate mais soko tamboli na ville section mobimba la police ezaka na magasin moko ya balibanais c'est pas du tout sérieux ezosalanga pasi soko tamboli na ville okomona même policier asimbeli libanais chassé ya biloko na ya kolia non eza soni ni aye okomona jamais na ba pays ya mindele yo kongola ta osana mbongo na yo soda ya mboka wana to marine simoko to soda moko asimbela o chassé impossible to mona ka bandeko na biso mbongo bele ba Moïse Katumbi bakena na ebite so basunga bango bongo na ba Jean Pierre Bemba Gombo non ezamo apasi bandeko na biso la police bazokisa biso soni bazosunga biso penza te mboka lokwa Lutendele na vanda kuna ambassadeur quartier babengi ambassadeur quartier mafuta côté ya nyumbi wana lobi na tamboli bandeko bolimbisanga kulu na somela bangi lokola tozana pays yango soki babengaka ya ba West Africain se bato omelaka diamba mingi drogue na tambolinga moko na tambola na caméra telo osenga pasi na 9h ba jeune bazomela bangi lokola nganda lokola école bolimbisanga eza soni na la police na biso et puis nazokuta na bandeko msala la police bazana ba uniforme nazo bangali wote mais nazo lo ba vérité ya mboka nanga makila nanga lelo soki tangi pona mboka eza sengo mboka mais ça passe eza malédiction pona mboka bakonza la police bomeka nano ko rédiquer conscience ya bandeko na biso la police tozalaka na garde civile awa tozalaka na BCRS un BCRS akoki komela bangi na civil te un gendarme akoki komela bangi na civil te ekobana nano ndenge nini eza soni bandeko na ngai na tamboli meme na DGDP to solela bandeko na nga parce que bapesa nga makanisi balobelaka nga papa na biso bitabita alobi na nga bibolobela makambo oyo ndeko babu sale to vandaki wana na bandeko na biso maître lourd balobi esengeli to beta 7 soki kosenga basala memo moko pétition pona la police baza prêt ya kosala mikolo ekoya pona kotika na niveau ya ministère intérieur la police ba mekana no kosala réforme na la police ba meka ko rédiquer conscience ya ba policier bandeko ba police bazosunga biso te balikanyaka mingi tracasserie zozonga na la police koleka même ezaki ya deuxième république eza soni koma mboka lokola Lutendele eza vaste mboka wana bandeko bakenda Lutendele baebi na kotushe lisu na seta wana soki botuni tina 312 wana na komaka tina sei mikondo okomona ngonga oyo na sei mikondo kuna okomona bandeko na biso ya uniforme bazomela diamba na ba civil après wana bitumba babandi kobunda na ba civil respect zate soda zaka moto ya respect même nga na sepelaka komona ba soda na biso na uniforme na sepelaka kozwa comportement ya ba papa na biso ba Jean-Pierre Bongangelo baleka tomona ki papa na biso tiko pesa nosu wana papa ikenge ona ebi aza soda expérimenté aza soda ko sakana na ete soko tali même esika zali oui olobi soda mais bandeko na biso bakoti armée to la police lelo bazo suyer institution wana bakonzi alikolo botala likambo wana tozo finga armée na biso te tozo finga la police te mais comportement bomekana ko rédiquer conscience ya bandeko wana et puis tozo senga ndenge ezalaki
na tango moko elekaki awa ba soda tambola ifaza na mukanda perturbation eleki mingi na ville bambrouilleme eleki mingi soda batindi kende kotika mukanda esika bakotika ye aboye kokende kotika mukanda akuti bashene bamela diamba babandi kokabola diamba eza digne te mpona bakonzi ya mboka bo bazokengela biso eza soni toyebi bakonzi ya likolo bakoki kosala eloko wana te me na bandeko na biso oyo bazali basoda ya PTAC bazosala soni mingi soki bokende na mboka babengi mbudi nakendaka kuna mingi okomona na butu soda azomela zododo na bacivile après quelque temps babandi bino mabanga na milangi c'est pas du tout sérieux na mboka oyo état de droit ezali na mboka oyo Antoine Félix alingi kotia kimia na mboka alingi kotia démocratie evanda mobulu ezouta liboso na bandeko na biso ya la police bakonzi botala biso likambo wana peuple azolela koma bazotia bapolisier ebele na ville mais na lieutenant société eza te soki moto akufi bazokisi moto chaque fois bazoboma bana basi na zamba wana nyonso ambassadeur na zamba ya nyombi baza kokanga bana basi koviole bango koboma bango na zamba ya kimbangiste bakonzi botala biso likambo oyo soki na tamboli na seta biloko wana ezalaki na nganda sese kote mama na biso Vilemba atongaki bandako na ye bisika sala ba château na ye na quartier na ye mais ba commandant kuna basilisa biloko wana lokwa commandant Raoul kucha po commandant Raoul na sepelaka na parce que ça musala malamu et commandant na biso major Saint-Esprit commandant bienvenu botala makambo ya changu ngeli kaka commandant bienvenu colonel bienvenu osala musala malamu bakonzi la police bosunga biso tomona kiawa na Celestin Kanyama biloko oyo elekaki ya kuluna Général Kanyama na stade de martyr na miso na ngai na match ya biso na Tunisie amatati kuna na Colombie pona kobunda na bakuluna o balinga ko bebisa match wana biso na éliminatoire ya mondial 2000 combien wana 2018 na début eza malamu te Général Kanyama Celestin saki musala bakonzi ya ville ya Kinshasa bosunga biso bo rédiquer conscience ya ba policier na biso Major Saint-Esprit sika azali na Kampeme ndeko na ngai commandant na biso na ni Blaise soki événement moko esalika pa 5 minutes akomi wana bosunga biso tozosenga biso tozako dénoncer juste kaka pona tolingi mboka tosunga président na biso lelo président Félix akomi président ya Union africaine asa na charge monene biso moko tosunga ye musale kende liboso Kongo na biso ezonga ndenge ezalaka na lokumo ya kala Kongo na biso ezonga na fierté elata elamba ya kala tozalaka pe kala Kongo ba Sud-Africain bazali kotanga wa ba université wana ekomi pourri bana na tingitingi bazotanga te ba professeur bakoma ko diaboliser bango poazo akour to kolobela pe makambo yango il faut kuna ndenge tolobaka wana il faut mona bato aja papa azoloka mona to azosunga ye lelo mona kokoma na niveau ya matière ezate akena musala futi tomoni lelo premier ministre asa jeune asa mona mukete asa jeune papa âge nanga 43 ans coup de chapeau na premier ministre na biso o lelo tozozela Lukonde Jean-Michel Lukonde o tozozela aza premier ministre asola za na bwanya de tomonaka yambaki bakonzi ya mboka oyo bana mboka solo bakenda sango eza malamu mais tozosenga pe ndenge bandeko nanga balobaka nanga tolobelaka bakonzi oyo basalaka malamu na ba pays musu eza bongo tozolinga ba reconduire ba ministre tolingi te ba effacer ba ministre basalaki musala parce que balobi mbuma malamu ikokola ikobota mbuma chaque saison tolingi papa na biso Antoine Beton a reconduire quelques ministres wana tolingi tokolobi makambo ya Sénat na solo benga ta 2 minutes ya tolingi pe na Sénat représentant numéro 1 ya Sénat zala mutu moko za sage naza kolinga comportement bandeko nanga Équateur te ba seme trouble mingi na solo bango clairement ezate ke naza contre campagne ya moto ba grand frère na biso ba José Ndundu toyebi événement tolekana bango eza ba aventure na Sénat wana eza chambre haute esiki ezolamba institution ya mboka kimezala bazoela biso président ya kimia nde tomonaki rapport ya Bati Lukwebo professeur na EBA ndenge amemaki na charge bapesaki informateur na ndenge amemi yango na kimia sans bruit soki akosimba Sénat na bonne chance na souhaité pe na grand frère na biso Gerengo mais eza na no charge monene na souhaité chance mais eza na no charge monene to pesa muto azo représenter sika wana neti professeur Bati Lukwebo ba grand frère na biso Équateur na badi ko effacer bango pourquoi ba aventure eleki tala mwana oyo yesi malokola Gilwando Mboyo ya tozobenga ibale munene balen ibale munene oseya asa na baeve
tolingi pe Christian Bosembe ne bande ko bazosenga nga na Équateur wana ba effacer mikolo bazo ndeko na biso Christian Bosembe na compte Équateur. Christian Bosembe azana maela sika azana ba innovation sika azape mono ya na classe politique ya sika bazo Christian Bosembe na compte Équateur. Soki ba kopesa ministère mo pour Équateur ba pesa Christian Bosembe. Soki ba kopesa ba pesa Gilwando. Tolingi lisusu ba aventure te na politique ezalaki ya ba aventure. Nga na zolo ba parce que ulutu moko te Équateur akoleka na télévision contredire nga. Na sala na bango na tambola na bango na ebi bango. Oya kotia tembe. Na ko s'en charger na ye kozamwa somo et puis aux cheville politique na Antoine Tshilombo. Et pas Fati Beto tolobi na union sacrée to ya na ba idée ya sika. Ba innovation ya sika. To pesa ba charge te. To ya na ba aventure te ba conflit inutile entre bino na bino. Tolingi yango te. Tolingi gouvernement ya union sacrée et kende na bo peto na kimia nyos. Président Emoko alakisi o bazobenga réforme tango akoti na présidence azuli sur Union africaine eza fier ya Congo ngana zane sengo ba mama tu bazobetele maboko bazobenga président de Galon to respecter président na biso Antoine aza ranger na lo bate o bozoka sa ndenge wana mais alikolo makanisi alikolo nazo sepela pe na comportement de bandeko balobi nanga ngape na bosa na rate Augustin Kabuya na Augustin Kibasa na DD de discipline tozobenga lelo DD de discipline na souhaité ne babisaki nga mwana mboka Janine Mabunda azongi a ce commission moko ba kolandela ye na ba détournement assemblée ezate soki mutu a déposer nde balandela ete balobi batonyo so bayiba bandeko pe baloba na toucher point moko ande ko vita kamere mbongo a détourna est-ce que kozonga na caisse ya l'état ou bien ka nde bakangi ye mais azotonga ne banda ko libanda bazokendo tikela gae bambongo bambiance ne ba champagne na makala wana motuna na ngate bandeko nde balobi yango aza grand frère mona sepela na eveka na assemblée na ye ya ba 2000 wana ezaki assemblée moko malamu soki mabeza mabe malamu za malamu mais bandeko nde balobi est-ce que mbongo ya détourna wana ekozonga ezonga na kesa l'état sunga pe makambo tozo sepela nango balobi ndeko wili bakonga pe mwa nungu ezalaki na est-ce que azongisa mbongo ou bien bazolandela eti lelo na IGF ou bien bomele moto ba école nyoso affectif wana est-ce que IGF a continuer musala na ye parce que soki IGF atiki musala wana ekozala lokwa tolembisi singa IGF population a sepe na musala na est-ce que okati ou bien zo continuer wana demande à population biso tozala de papa na biso loba le peuple d'abord papa Etienne Tshisekedi aloba le peuple d'abord tozaba incarner na ye to songa mboka ekende liboso ndenge maître loué tolobaki na ngai to songa Congo to songa mwana mboka po Congo na biso ekende liboso papa na ngai bitabita alobaki na ngai na bosana ba idée tête kolobela makambo social parce que ba fufu ezola en Équateur baliser les athées nzela oyo ya bandundu banzela mai kota bakinga kati bato basala bilanga mwe ba matin tracasserie leki na nzela kota ba Congo ne bambanza matin kuna bakemba Pumba Mativa Kinzola ni Kimbembo babiloko ezo chômer bazo banga tracasserie na nzela la police soki ya bakonzi ya mapinga to mekana no kosoma mokonzi mboka bakonzo batali tax bande ko balobaki pe makambo ya eloko nini carte rose soki nini babenga soki permis de conduire est-ce que ezana la police ezana entité à la police ou bien la ministère de transport wana nde bakonzi bakotala soki ezana transport basalela pe bande ko na biso ya moto ba numéro matricule po ba yeba na pe motango na bango et puis ba oyo pe ba respecter ba principe na bango po tozolo bien de part d'autres toza likunya tena moto zuwa tena moto tozolo ya makamamboka soki eza po na mboka tokolobela na parti prité mobeko soki ezotambola na respect bande ko oyo balobi soki babimisi permis na bango ya ba oyo na matricule na bango ya moto soki $30 ba futa ngo na banque calmement des tranches pour na mbongo ekota na trésor public baboyo yango te mais babo tracasserie bazo babo tracasserie na pesi mbote na ngai kala nde to koma na suka o to luka kinkai voix pe ezalaka voix to komi pembe na suka to komi pe na suka ya kosukisa pona lelo po to kufite na pesa ka bambote na bato babengaka biso bato balingi ke to pesa bango basango na pesi mbote na papa na ngai charge bana mbudi bana lukunga Jean-Pierre Bongwangela na mama Sylvie bana ya mbudi balobi ikambo a wenze na pompage embouteillage ba oboma bazo tuta il faut wenze keleka na cimetière tozo la réponse à maman na biso mama Denise mama banebele mama koyoka pe akoyanula to pesi mbote mama Sylvie bisiko zana ba
innovation na yo champion mopanga ya nanga Chantini Ngobila na sepeli koyoka yo mokonzi ya ville azalaka bongo ya nanga Chantini Ngobila mokonzi na ngai Augustin Kibasa Kibasa mokonzi ya kimia propre sérieux alekaka sans bruit bakonzi ndenge wana na pesi pe papa na Timothée ka Membote bisika zwami na pesi pe mokonzi na ngai Jimmy Mukendi alobi chaîne na biso Kambe News elenge wapi ba émission politique ba émission nyoso socio nyoso ekosangana bobandola na biso partout quand neto lobaki na pesi bino merci na bosani te bana mutu bana nilu to pesa ngala ndeto zalaka na pesi bino tokutana mkoleko ya mais sentiment nanga Kambe News